Dina mweni bana bo yo yo ye ye yo yo ye ye embolo kwama Dina mweni bana bo yo yo ye ye yo yo ye embolo kwama Mbote maman journaliste. Merci beaucoup pour la parole. Ngai kombo na ngai maman Bibi Chimboma. Je suis la directrice à l'EPA 2 limité. Bon, tokoki ko relever ma difficulté moi et Belé. Mais on peut donner quelques exemples. Tokoki ko loba difficulté na biso plus ezali ba boti, ba parents. Ba parents bali kotinda la biso bana lo lenge sengeli na école te. Ba parents bazotinda la biso bana na retard. École les ofuta minerval te eza gratuit mais moi na vandi 2-3 jours na ndako azo ya école te mo boti pas za wana zotala yi. Ba difficulté ezali que quand les enfants viennent à l'école, bazali 5 na sac moko, stylo moko. Au même moment, yaya soka asili si fois que lukale kinaye pour azwabik akomela. Or, ce n'est pas ça oyo ezali posa na biso. Voilà un peu ma difficulté. Donc, parents moko azana bana mitano na école. Azui sac ateli bango nyonso kaye moko na kati. Donc, mwana oyo azali supérieur yaya aye na sac na sac kaye moko ya baninga na ye na biki moko. Donc pour oyo azana par exemple la première akoma il faut ya kozwa biki na 5e alongwe na 5e ake ko komela la 3e et longwe donc même biki ezoko ba aluka na bana nyonso. Bah, parents bazana ba difficulté nazo comprendre la négligence. Moi je peux dire c'est la négligence. Ezali négligence parce que bah ça qui ezali bah kayepe eza mais vous allez sentir que bah parents bazo kipe makambo bana te et même si vous invitez les parents bah parents ba yebisa biso ah classe ezo fele toroyate. Or bah parents soki bazo koya na école tozo kutana tozo kosolola ndenge wana toko relever ba pente ndenge wana toko longola ba difficulté toza nango vis-à-vis ya bana. Donc bon c'est soutenir na ba parents. Oui, c'est ça l'éducation. Gratuité oyo po ezala valoriser, il faut parents na biso école tozala mutu moko. Ensemble ndé toko relever pente oyo ezali na RDC. Na ensemble ndé toko relever bana na biso ba mata ba kende musika. Si on n'est pas ensemble, ba parents ba lobi article biso moi par exemple le 2 septembre azongiti na juillet. Bon, on ne sait pas difficulté à moi na tokolo bananani. Parce que les parents ne sont pas net ezala ki kala ba parents bazo le kale ka cette fois-ci il ne vient pas. Uniforme moi na zo ya nango sengle zate. Polele couper et tu restes ezalité. Bana bazo na ba lagom na classe. Bon je ne sais pas, ils pensent que gratuité il faut moi na ya bongo na kelasi. To gratuité il faut moi na azala propre pena ba norme nyonso lokola moi na ya kelasi. En tout cas, tous ont sa erreur plus c'est pas à mes parents parce que les parents doivent être en collaboration avec l'école. Ce que mes parents bazo ça l'effort que l'école de banda ko découvrir ba difficulté ya bana que moi nazo travailler malamu te moi nazo travailler malamu moi na mususu tellement si akoli moi muke akena ndako akosi devoir exact nzo kana ba école tozo pesa devoir chaque jour. So les parents lobité lelo penza to ko kene to yebes que devoir e pesa marato e pesa marate nde to ko non c'est un enfant turbulent parce que ezana bana mususu quand il arrive à l'école akokota na ye ki la cité akutana baningani na nzela soit amoni bala telemi abanine kotala soit akoti pa bandi obeta 12 heures ekoki azongi na ndako maintenant ceux qui suivi ezalité na baboti moye ba découvrir bana na bango ekozala te nde ezoko pesa biso passe parents sokoli mwana deux fois mwana ye na école mais akomi na ye na école te asuki na sa école buissonnière asuki na ye na nzela ce qu'on moyen découverte wana salama ekozalate ne place zo ko pesa biso pasi koleka or balobi bana nyonso baya to bengana ka bana te bana bazali na classe mikolo nyonso mais ba absence zo ko uta wapi bana bazo ya propriété pona nini nde yango wana tolobi baboti
bazala un nabiso et ensemble bana bakosa la fierté nabiso un jour na mboka oyo tango biso to kozala te. Bon, tango bato baloba ke bazolandela bana te, là je dirais non, parce que nous avons par exemple dans niveau na biso tozala ba cahier o eza ya présence quand l'enseignant arrive à l'école a commis ki azali. Un enseignant ne peut pas faire 2-3 jours à la maison, non, parce que l'école primaire, l'école à école secondaire. Biso na école primaire, c'est l'enseignant qui est seul dans sa salle de classe du matin à midi. Alors, ce que tu que bana bazo la de la bango malam non wana ezalokuta, nous sommes là derrière nos enseignants, tous allons la journal de classe, ba cahier de préparation avant moulakisia kota na salle de classe, ils nous déposent ces documents. To corrigeaka yango chaque jour, to landela kabango. Tozali na ba fiche o to kotaka ba enseignant tant ya zo tangza yo koti na kata classe obandi kotala ndenga zo sala musala. Donc les enseignants sont là. Quand on dit effectif est débordé, oui bana bazali ebele na ba classe parce que tozali na gratuité. Moi na parent nyonso azaki na difficulté, moi na ya na classe, batindi bana na bango. Parce que c'est gratuit. Bana nyonso ba yena nzela ba classe, bazoko tanga lolenge et singeli. Sauf peut-être on peut dire que tokoyamba bana nyonso tokoboya bana te, mais bazoko bakisela ka biso l'école au fur et à mesure pour que et permettre biso ba surnombre na ba classe ezala lisusu te. Mais du moins les enseignements se passent comme il se doit. Là je pense que on va voir ba superficie à ba commune remarque mon asali ba bibwa ba mpasa ba mema pe l'école au ya l'état kunapo bana batanga gratuitement. Mais dis-moi l'innovation que le chef de l'état notre chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui nous suit vraiment Tolobi, merci pour tout ce qu'elle est en train de faire. Je sais qu'il va encore ajouter ba classe comme a uti ko sala ngo liboso ko bakisa so ebele pour être mwana nyonso akende na classe. Seigneur balande la cabane et puis bakolande la cabane parce que c'est ça notre devoir. Ezali tobenga kango déontologie professionnelle. Voilà. Donc toko kwisate obiso to yekola na classe. Il faut ka to sala musala lolenge sengeli parce que ezali domaine ngai. Ngana zali enseignante, yo zali mama journaliste, musuza zali munganga. Donc toko lingate ke o ya biso ebeba. C'est pourquoi tozo wana na yango tozo ko batela ngo lolenge sengeli. Bon, pour na oyo moulaki sazo réclamer wana ezali na niveau na bisoté wana ezali na niveau ba cause je sais que tant moi nazo la papa zo landa suka il faut trouver solution. Voilà. Mais dis-moi nous sommes là chaque fin de mois tozoko le canabank tozoko zwambo le lenge sengeli les restes ezaka mwana on les lat ezala ko la mwana tango zali na première abandako le 1000 francs tango longo na première comme na 5 première comme lukazo 2000 francs pour asoma mikate asoma lipa ainsi de suite. Mais dis-moi nous sommes là tozoko futama tozana retard ya salaire te tozoko sala musala lo lenge sengeli. Non. Si quoi makambo si bongwana tukenda kozwa salaire na biso na banque. Il y a pas un retard par rapport au salaire. OK, na banque au juste salaire na yo oye nango au vivre nango lo lenge tozoko vivre. Voilà un peu. Donc vous vivez bien madame. Bon, on est là, on pourra dire que nous vivons par rapport à par rapport. Et je mets l'idée il y a chef de l'État. Pour calendrier maman journaliste uti ko loba izalaki mwana mwasi tikala lamba mwana mwasi kende na kelasi. Mais le les ali sous mwana mobali kende na kelasi. Merci beaucoup. Le les ali sous ndenge wana te. C'est pourquoi notre président de la République a honoré biso basi. A lobby premier ministre bozwa mwasi pour révolter les femmes à faire encore mieux. Donc moi si ko ata ya mukia yebike premier ministre na biso mama j'étais soumis noir Toulouka Topession Mbote vraiment nous avons aimé. Donc c'est une façon que le président nous a honoré. Voilà. Surtout yebiso ne dit NC, nous avons aussi notre maman Raissa que je salue. Azali moi aussi. Elle est là pour défendre honneur Yabassi. Mais
Natangu ya kale ezalaki bongo tendenge mama outi koloba ezalaki mwana mobali kene mwana mwasi stikala. Mais aujourd'hui c'est tout le monde baboti tout le monde à l'école parce qu'on ne sait pas na sima ya nani ya mwasi to mobali oyo mama yo kozala sauver to papa to encourager bana na biso na nzela kelasi tozali na congé sombela mwana uniforme sombela mwana kechi na ye sombela mwana saki na ye accompagner l'enfant l'école ayaka koyekola balobi na biso l'éducation c'est l'art de former une personne spécialement un enfant et un adolescent donc moto azali formé okomona ke lobi na ye kozala différent aussi ba machete parce que aza éduqué ayekolaki ce qui moi na yekolité yango tozo mona bana ebele na babalabala pour vraiment éducation bana wana eza roupé de le bas âge parce que nous plus c'est la base l'école primaire oui moi na soka la école primaire secondaire ko simbate j'ai toujours dit aux gens par exemple on dit x y égale au temps là c'est au secondaire au primaire tozo x wana y l'alphabet moi na tangi de A à Z ayebi yango tango akekuna akiko bakisa lisusu donc l'école primaire c'est la base c'est pourquoi j'ai dit aux parents bon moni le 14 août awa maman Denise Nyake Otisekedi o peto pesi merci o ya honorer ba lauréat na biso bazo ko voyager tout ça bazo ko kende bazo ba bourse d'excellence bazo yango bazo ko kende ko tanga pona nini base na bango ezalaki malamu tant base ça malamu le reste wana ko compliqué moi na te moi na ko soit diplôme na ina ba point belé et lobi bazo grâce ya ko zo bourse o mama Denise na nzela mama Denise bana mebele ba pambwami akei na ye ko tanga kelasi na ye sans problème. Donc maman Denise a ponité école nyonso. Non. Catholique ça la protéger ça la haut gratuité nyonso moi. Maman Denise a kipete c'est quelque chose de point. Moi na wazu ba point belé. Voilà. Azui grâce wana akei kotanga en étranger lobi azonga sauver yo papa na maman. Maintenant ceux qui besoin négliger bana bolin kotinda la biso bana na kela c'était. C'est kotanga yo zo simba nzete makasi esili nani akosunga yo. Tango yo tangisi mwana no malamu te. Voilà. Biso tozo bana, mais il y a le nombre. Nous allons limiter un nombre là. Pour ezalate que gratuité wana bana baleke bele bazotanga malamu te non. Nous limitons le nombre. Tozo bana, mais soko yena mwana non en retard et que limite biso to tiaki ekoki, là peut-être on dira non. Parce que ce qui est le école wana batang saka malamu te. Nous ici nous avons des innovations en tant que de jeunes, les éléments sont là vous allez voir et nous travaillons moi je prime na primara bana na ngai ba premier de la classe nyo sur la fin de l'année bazana cadeau ya uniforme likolo na C baki kotongela yo pour na ni to sala rango pour motiver ba oyo bazo négliger ngape fona tanga malamu pour la fin de l'année directrice ya pesa ngai nini cadeau na ngai malamu na kei tolongoli déjà par na ya parents moi so maso uniforme izate donc nous encourageons les enfants na ba cadeau malgré nous sommes batebele bazolo bandengo lobi wana tozotang sa malam tebo non les innovations sont là et il y a des ceux qui sont là derrière nous pour nous soutenir accepter que gratuité et que ne liboso voilà bon on dira il y a l'officiel et l'officieuse quand on dit na kati ya République démocratique du Congo province Moko ezokotanga gratuitement misusu ezokotanga te là on n'a pas généralisé les choses nous avons aimé parce que cette fois-ci on a généralisé les choses et que c'est la gratuité de l'enseignement ezali na étendue à République démocratique du Congo balobi te ezaka na est na l'ouest non te ezali est l'ouest nord sud c'est ce que nous avons aimé l'éducation de base bon auparavant c'était bon c'est pas la province Moko mais c'est quoi et comme na batu nyonso République nyonso mutu nyonso azo bénéficier na éducation de base gratuit wana ezali défi o tozo lancer na batu o balobi ke gratuité enseignement bana bazotanga malamu te yango to pesi bango exemple ke dans mon école je donne ba cadeau na ba premier nyonso c'est pour les encourager et accompagné de notre maman de Alamba Feza qui nous aide. Elle est là pour nous aider. Ce que vous mettez les propositions, oh et talibana aboyate.
Non, allons-y. On avance comme ça pour motiver que parce que même gratuité, mais vous allez trouver dehors là. Bana bazo se yambile pour ne rien faire. C'est pourquoi tozo loba bana baya batanga. Bangone ba ko remplacer biso lobby parce que nous sommes pas là pour éternel. Papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous vous disons merci. Merci vraiment parce que nous aussi, nos enfants bénéficient gratuitement l'enseignement. Nous disons merci parce que, vous voyez, avec nous aussi, nous avons des fois du mal à faire étudier nos enfants aussi. Mais aujourd'hui, là, facilité à côté de ça, moi, et pesameli moutounions, ozala, maman moteki kuanga, ozala, maman ateka kanguba. Il est là, elles sont là, les parents, pour na kotang sabana na bango. On te le dit, papa, merci une fois de plus, vous qui nous suivez. Talabiso, Kanisa Biso, Kanisa Congo, Kanisa EPST, parce que nous sommes là dans le service à la nation. Nous sommes là au service à la nation. Merci. Merci à notre maman Nalingayo Mingi. Voilà. Et je dis merci maman Denise. De loin nous avons vu ce que vous avez fait. Que le Seigneur vous bénisse. Et Zalambala Libosote, je pense c'est ça. Oui, que 5e édition, 6e, 7e titre Kende. Nous avons pas ça mikolo ebele, pas ça na koki pour que on continue na idée aujourd'hui ko aider batu pour que lobby peut batanga na pays étranger ba comme appel batu lokola notre papa président de la République démocratique du Congo. Voilà. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je salue Maman Alamba Feza. Je vous salue. Je salue notre papa Gige Kilomba, honoraire. Je salue mon mari. Je salue mes enfants. Merci beaucoup. Je salue tous les enseignants de mon école. On est ensemble bientôt. Nous avons déjà commencé. Et vous reviendrez là le 9 ensemble. Et le Seigneur va nous bénir. Nous allons encore faire plus mieux qu'avant. Merci beaucoup.